Et ça difficile mon artiste et comédien à l'écart à l'obabula muninga sali. Donc il comment à sali a dit que ceux qui n'ont pas tombé là batanga ba vie ba bola na bango non on a batanga ba bato mo bola na baso le bango pour ba yebi que intérêt ni belle vie aza awa soka le bola mo belle vie au China Copa Nzonzi belle vie au bende boy belle vie au bende boy. Dès la zalaki de konabino tant kufi José de Londres à l'objet, azwa cercueil pour apprendre moi na ye. Donc comme on a kunda na ojana balobi que cercueil kunda minango et ça José de Londres té. Est-ce que José de Londres albaika ka pona ko sepe sa public to appeler ça qui cercueil. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Organisateur la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Organisateur la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Sarato la TV, chaîne abonnée actualité, bande de connaissances balinara. Émission abonnée vérité présentée par Paul Amikeni. Moi, dans ce cas d'Amikeni, bonjour, bonsoir, ça dépend heure, bon côté la biso, ça dépend heure, il y a une vidéo, la biso, la téléphone, la yo, TV, la yo, ordinateur, la yo, vraiment, merci la bande de connaissances, sur bazar, tellement donné, na ba écran, la bande pour la côté là, qu'on a landa Sarato la TV, qu'on landa ba émission qui toque, qu'on landa ba information qui toque, qu'on landa Sarato la TV. Merci la bande de Bossé qui est derrière la caméra, monteur au sa biso bilingue image, pourquoi pas l'ingénieur 15 bassé le montage, pourquoi pas la patronne la maman Sarato là, vraiment dans le tout, l'émission la vérité au bolingaka, bengo Azali président, il y a groupe théâtral, Azali artiste et comédien. Nous avons développé par rapport à Makam Italie, na ngambi ya artiste et comédien par rapport à Makam Ekolega, tout le monde lobby bamutakalize nano lobby bache nano lobby et comme on est quand même Makam tellement donné mais toko toucher moi ba point et donné vraiment un grand merci la présence il y a Dimi Bondo l'artiste et comédien bi Yemikolo mingi benga porte-parole il y a Diego Milito big dédicace na notre papa Diego Milito chaque samedi chez Joliana Makambo. Voilà, mon modèle ingénieur de Seki, mon délire de Seki, c'est le même langage Nangaï, au coup de un plateau Nangaï, va découvrir, invité Nangaï. Bonjour, Presse. Bonjour. Bonne santé. Oui, nous allons vraiment pépélé. J'espère qu'il y en a eu déjà, tu y es dans la biso, dans le monde de l'ambaye, Moussous Baye, Moussous Pérélé, à surtout qui a dit,
Azanan nalingi notamment ko se présenter bandeko bakolanda bayeba. OK, merci beaucoup na ba fanatique nyo surtout balingaka Bosco Bumba artiste na bino asala kasalaka aza toujours en vie ndenge nzamba zo batela. Bonjour na bino nyo surtout les artistes na Bosco Bumba naza. Vous allez. Prince Bisso voilà avant tout le kana makambo nyonso il fallait que le boko likolo le baki na bombe vérité. Pour ça, le bien été, mandak ba wasiliki la ngai na mora déjà bongo. Patricia Moza depuis Canada, a elle a déjà eu le bagage na la vérité. To baga toujours vérité, rien que la vérité. Donc le binanga président nga José de Londres Sida Bilele a dit que Bosco a kosa raté. Donc il tend dans le bandi où la vérité. Le côté zangambo na bisoté. Merci président. Naingi peut profiter pour nous parler ça bande de ça va côté la biso monde modimba qui m'a fait ezaka moko ou ko sala ki mwana mobali ngala mwana mobali zala kitoko ya balobi azer. Babi azir vraiment les amis mafuta moko ya ba garçon mafuta moko sans hydroguinol vraiment même to linga ka chokote linga ka côté la te mais lingi le poisonner za la penza vraiment kitoko za la neti le poisson ya bébé benga na azir benga kota na ba Instagram na bango presque ba réseaux sociaux na bango nyonso bazali vraiment au komona ki au kozonga na facilité mais ça peut mais la te ba bitan ka au pesi commande na yo 2 jours moko aux résultats ya ba colina yo vraiment azur les amis mafuta moko kitoko savon vraiment ce qui peut même que dit que za bangote directement bien maman Sarato là à couper ça yo ba adresse yo so mbala moko na facilité yo so vraiment et za mafuta moko kitoko za sans hydroguinol et za sans hydroguinol vraiment même de la chocoté mafuta kitoko yo pour la bon garçon merci voilà Prince bonne santé. Bonne santé vraiment pas parler dans Ngola Nzambe. C'est ça. Santé plutôt dans Ngola Nzambe. Boni musala. Musala les autres bien groupe Aigle Royal ils ont volé penza ndenge ka Nzamba zo batela ba promesse na ye et okende ko réaliser ka malem beti na point où il y a bomisa pour na biso. Donc c'est ça biso za mbang paiement. Malem. Merci président Bosco vraiment na lingi avant tout côté na belle mission na biso bandeko ba kolanda biso au sala moi petit parcours moi si na muké bandeko ba découvrir est-ce que arango akomaka mbala moko président soit ya ota quelque part. Ouais, merci babi moi na oyo kolobaka botama na mutute c'est qui aza mutute donc le kola toza batu na vie na biso ba famille moko auto uta à part wana na koyeba musala to uta na Lisboy Fondation et pas papa na phénomène esobe la linzongo makese na saluer place za na mboka na biso Congo donc na 8 ans na Lisboy Fondation place on a joué une formation ya koluka koyeba art après wana to ko kende ngala vi na ngai Sida Bilele José de Londres na Katia Standard place au Bosco ayaki kokoma chef metteur en scène chef à répétition et disciplinaire na Katia Standard place auto mekaki penza ko développer et belé place to zalaki na balian makila ou auto ko tika biso moni pe manakinya to zalaki na basiara to zalaki vraiment na moi batu et belé auto mekaki pe ko travailler na bango après wanande na 2011 place Bosco ayaki salana kotuka kotonga ndako na ye où ils a Aigle Royal wana na 2011 vraiment pièce sala Bosco kombo wana penza et comment en ampleur bon kombo wana pour jouer un peu ampleur na kati ya Lisboy ezalaki pièce ya minimi pièce to salaka bakata botaka mbisi na jouaka docteur na kati ya une place on a plutôt que ça là nini de ça tous ces pays ici-bas on a joué à nos quoi michaud na ba on a surtout ba oxygène ba nani ba yansmine joli yansmine donc pièce wana donc il s'est que mega ko chamwa ba print quoi donc tant que le wana to ko ça suko ba histoire jamais marque na kata standard on a ba nani place 25 qui moins un peu combo ya Bosco donc wana na beti parcours ya king donc pour en 2009 ya monde Bosco ko tara monde nzonzing et ça là qui na kutana na mais c'est éthique beaucoup soumis pour vaincre na bandi ko travailler de 2009 si tant makambo nzonzing ya ba CD ko katana na 2015
place to pour chaque point na makambo tali ngom kenzo ndinti internet ndenge yaka donc place on a ce pour na monde la histoire rebelle parce que pendant 2009 tina 2015 histoire union surtout groupe impact la de travailler la histoire na ngamoko parce que Bosco est écrivain Bosco a comme ba histoire ba beaucoup c'est un peu ça quoi président Bosco non la mémoire dans monde non tout est et bien donc ngai na zwangolu moi na mama kulutu nanga parce que biso tozo temps ya revendre na président Sida Bilele José de Londres donc azaki vraiment batawana azaki vraiment un grand zonzinger ba série wana de Londres azaki un impact moko ya osakana te donc yende pe mta sala ki abimisa moi bani to no mona kaka prise abanda ko luka ko bimisa mingi ba petit na ye ba bimisa ba 2 minutes a brancher ba ansilizolo a brancher ba bien makila a brancher ba siara ba na nyoso tout biso to zaki un peu isolé na makambo itali nini nzonzini. Après, moi na maman kulutu na nga batanga kana mese etiki mbukusu na moamba. Tango eti ayeko yakin ayeko benga nga singa kete, eza na collègue na nga tutangane, azana kini awa akoma producteur. Etiki mbukusu na bi ya solo wana tuti sangana ye. Nga ko mimanga ni tendance et pas ba meseti. To kuta ene etiki mbukusu ko kuta na ye. Na salaka test petit tant que producteur parce que nazaki na reconnu libanda te pour yana kinya zaki te azaki nde libanda ndeko yeba ba tanga singa au sala na théâtre ya joueur bien à part nini bonga da part wana na komaka ça komaka et ça va vanda personne la peso papier na dit on ko komena ngama histoire moko donc eloko ipataka makasi na son espace il y a 2h30 minutes na sala histoire mobimba ya 99 tableau na 2h30 minutes mais c'est tiens na yebi mabwana na film la réalité du monde tant baye nango ayeko benga skoba bato bazaki pena na cerveau makasi vie lula zaki wana papa na biso tsaka la bazaki wana a présenter bango histoire scénario wana ayibota la scénario oyo ndenge bakomi yango est-ce que eza bien vie lula tali papa tsaka la tali babina atune nani akomi yango abimta akomi yango wana to moni loko longola te loko pa bakisa te surtout to tournant boye kende très kitoko. Donc daga deli kolo wana tant ka vantaka fini ndini mamosi mamba la moko ndini momo tali ngabsinga te il faut na travailler na yo to je film na labsinga olingi film oyo batu barani ba vieba dirigeant moto yo moko o dirigeant na bisenga na bi loko eza na débit ngamu na ko ikoluka te na banda ko diriger ba vieba diriger mais ba diriger oyoté eza histoire mususu oyo eza scandale to ko travailler na bango ba ko na ko pesa bango ni na to développer scénario na bango après to travailler le quoi on nga même na ko nyango na zona no ali ko nzonzi na ko tongo sika donc ba nzoko bazana tant na lukala ça mo panique mo boye ma force mo boye atala ka mutale la place au batu on vit déjà la musika moi panique wana ba sero wana mo esprit ezaki na ko kimba penate ayeko lobake ça va tout bon ça scandale to vanda na venu na 25 là tout ça là scandale to vanda wana to développer 82 tableaux na bango ngamoko na tia 77 tableaux et reste bango ba 8 ba tout compléter auto kangi scandale to bimisi premier film to bimisa ka etiki mbuku sa groupe impact na nikili na 2009 za scandale tanga ke ba redimé pesi makamba benga bi Bosco na Zoya pour tout ça la film moko yoka ka faut dirigeant vraiment mais c'est ce que tout bon dans la réalité du monde histoire mususu parce que na za vraiment inspiré et dans ma casse dans l'histoire tu ça sur émotion film ou junior na meta ba jouer ka bolingo donc muto a tout ça la junior na meta na bolingo penza la makasi meta ko décevoir junior na suka adore les jours à mariage ba ko benga junior avec kanga meta fa kon de lui na kati ya flat donc mutasa qui en mobile ou azalaka ne kala donc na se ya ba ya bilé kwa chela ki meta meli a bisu te ke aza soki place ni mobile ose na salon ye côté avec côté la mobile mo te ki poto donc mobile bazaki ne kala c'est le moi parcours exactement vraiment kitoko histoire wangandi yango siko Bosco ye moko ko banda na o pina na iko bandi ko diriger ba président na ngani et sobia zalaki wana ba de Londres ba mamulopo ba Duche Kapanga ba kata la première film na Duche Kapanga joué dans groupe impact c'est un film ngana en dirigeaka vraiment donc c'est un peu ça quoi
Vraiment. Merci président pour la parcours. Là, nous a dit moi petit parcours kakabo bateau parce que moto zakana ndako na bango pe abimaka. Comment kayo bien aux engrais parce que oza bateau oyo basala pour un groupe standard ezala. Parce que kolonga Jésus de l'Inde pas sobe mozaki na yi. Tant longo to kende ngai Jacques Inzanzange Juliette Mabuluku to kenda na moi équipe. Donc oyo to zala penza première réunion ya standard donc bateau bazala ka avant bateau bazala table wana. Donc table wana pena bateau bazala ka na ba papa Lukamba. Donc to zala ka pena moi clique wana après ça ba dépend ba baye ba Patrick Ngambe ba ko après ba Kaluji ba ko après et ba kuta déjà biso to sani on demanda ko. Comment on a été au point de mort qu'on a bien bozala qui n'a été à la makila na lingi vraiment marre déjà déjà kufi to kundi na ngika ka tomme kama ko benda moi sombele likambo oyo jana wana zalaki ndeko na bino tant kufi José de Londres lobby azwa cercueil pour apunda mwana na ye donc comment on a ko kunda na jana balobi ke cercueil kunda minango et ça José de Londres te est-ce que José de Londres albalka ka pona ko sepe sa public to appeler ça qui cercueil bon eloko nga na joie kati na biso ba artiste comédien congolais toza moi ba complexé pe toza ba ingrat et ça difficile mon artiste comédien aleka alobabula muninga sali donc eloko moi asali ayi to soki na bana tombo na batanga ba vie ba bolam na bango na batanga ba bato na na baso le bango po ba yebi ke intérêt ni belle vie aza awa soka li bolam wa belle vie au chai na copa nzonzing belle vie au bende boy belle vie au bende boy donc so belle vie le lo alobi ko musika moi copa na nzonzing na nzela belle vie zo ate bolam ni tanga malisulte de Londres makambo asala donc tozo le bateke to lukake batombo la po de Londres linga pete ko sala eloko po batombo. Donc ti asala ki parce que bien deuxième groupe naïe tant bazali qui en vie deuxième groupe naïe tant abandi carrière naïe bandara pas président Casse après par Casse avec un groupe standard donc de Londres contribuaka ebele la carrière à bien la standard place bien avec vous avez une maîtrise ya ko jouer sous ma kasi na kata standard place bien avec vous voilà nzela ya ko kota monde dans zonzing parce que de Londres ntamema bien na monde dans zonzing n'est pas major ou bien azo ampleur bien avec se retrouver dans ba groupe sous après kolongwa standard on a ko développer na ba groupe musu mais place penza et contribuaka na maïla bien na développement ya art ya bien eza na kati ya standard abilo ko ala nyo surtout ce qui na comprendre que bato tam susu balobaki likamute que de Londres contribuer à son bail cercueil to boyi to ba kuntu bande ko bakunda kyango ba vie ba papa ba kunda kyan parce que ba bi que intérêt ni ba sa ki dango au mona que zero mais est-ce que le peut-être le dit c'est dit ba papa ba vie ba kunda ki yango parce que intérêt mo eza et le ni ba kundi e bile beaucoup ki ko bimsati et intérêt par rapport à nous Bosco azul kansi ya ko somba caméra pour la chaîne sur Sarato la TV donc maman ko Paulin peut-être que tant sous Paulin asa ministre et tout ministre to PDG DG Moboye maman Sarah a continué le candidat de côté ya Paulin le dit que ça va mal en somba matériel bien surtout ya Sarato la TV au monde même de ce que sombi caméra pour flatter Paulin ba koloba likambuté que Bosco déjà sombi la caméra directement vers ma fondation mon livre ou fondation parce que bateau et la vie Matanga ils ont une fondation mon livre parce que c'est comme le dit que ceux qui to bimisi que cercueil déjà sombami na mbongo balinga ba bimisa pe sala makambo enterrement wana ba kata mbongo cercueil pour ba katate tout ça le coup la mutu moko te a contribué na makambo etali enterrement ya diana pour biso to ça ni to bénéficier ne loko wana donc tu vois ils a le ligne na biso tout c'est la généralité le ligne na biso mais ce qui te conseiller un peu pour changer ba comportement na biso de Londres ça na posate ba tombola yi alors na posate ba PC bonheur mais na c'est la reconnaissance à tata le bi makambo cercueil était mais tout temps na parcours
to meka un peu kolobaki peke Diana alekaki na nzela wana mais de l'un de tia sala ki likambuke ya cercueil a sala ke abenga biso nyonso to ba ancien ya standard to sangana parce que dit que moko parmi biso ndi mtasala nini atika biso donc ça passe ya kibo papa donc ayoki ngo que papa asala arti wana mais ataba nyango ataba boyango donc oyoka pe na moko ya ndeko ya Jana Makila ya biso ye moko confirmer bi c'est que bakombeli Jana ezali ya de Londres mais bino to ya bino boko insista toujours de Londres mutabimisa bi cercle bon toye banante ezali bango bazalaki biso tozalaki te mais au de Londres lobaki ponga na yebi papa wana na yebi vie wana banda Lisboy de Londres azalaki aza vraiment l'homme de parole soki alobi boye aosala ngo ntango alobaki yango en plein heure c'est que arealizaki ya nini commerce na ye donc le coup la réalisation yango c'est que bango basombaki cercueil te bango bazwi bongo ya kotia makambo mosusu mais aza pe na peut toza pe na posa te baloba nini wana quand même ata na parcours yango batanga ata kombo ya de Londres na ndenge moko bien mais acte esalamaki c'est comme si bazalaki quelques-uns wana bazalaka na problème moko na kati na bango mpona de Londres yango mpe baluka basala nini baluka te ke basala mwa bahonoré na mwa acte wana asalaki donc c'est un peu ça ils a vraiment pas si pour na biso artiste comédien ou ya Congo pendant que c'est même de moko ezate bolongo ezate et tout ça na bolongo te na kati na biso tout ça na bolongo te mais la sana bolongo so mutakufa yango moni souvent ngana pena na zape na s'intéresse à na association te s'intéresse à na association te donc ceux qui aux autres une association ceux qui kufi ceux qui ont na comboté moto chope kazate moto monaki dans garçon moko akufaki na akufaka na nini na Kimbantseke Lazalo azalaki na kati association moko kuta azalaki vice président ya association wana ya Changu on association le bagage de la vérité azalaki vice-président à TPC Chango mais ceux qui na émission batokenda kokunda Lazalo nan bakoti cercueil te melibu les bukana et là artiste mais azalaki na kati association vice-président ya TPC de Kimbantseke au monde c'est le temps où on a eu toage Kimbantseke côté Kimbantseke azalaki parmi ba vice wana mais tant bakufi association kombo wana ekundi ete omona ekundi ete mais tout le monde aka tango ndeko na biso de faire pululu de faire dadi di kambala banani bakufaki omoni ke eloko ni esala ke poto kunda manone eza non kombo ali poto telemi apeya fame Europe telemi ani telemi et le bien c'est que ce là c'est le droit qu'on demande parce que il est comité si quoi il y a moi là on se pose la question c'est que pour kunda manone il faut ça la reconnaître c'est une association exacte donc c'est ça qui est association ata mutaza na kombo te ba honorer honoré tout le monde a rappelé un moko mutu mususu yebaka na gouvernement te mais au dit que dans le président qui est honoré nani soki directeur cabinet moko boye ate ko honoré mukutu kinga ni secrétaire moko boye akufi donc on a qui était mais bon honoré pourquoi pas biso artiste et comédien donc moko akufi o atanga déjà ça artiste et comédien donc kombo les en association azana na kombo azana ayebana te aza ou bazali sous chef azaki pe chef azo obligé à ça ni ya kozala honoré donc c'est un peu ça donc kotala ke na kati ya mboka na biso litende kombo na yo esalama oyebo ba mais c'est que ce que les artistes sont le profit ba oyate omona ba nani ba bizao Joël bizao akundama bongo na honneur te parce que azalaki ndondinger te azalaki reconnu partout te mais ce qui te tient que tous les artistes on est tangami artiste bolingo wana abela akufa tous sont obligés à ça nini ya kosala suivi na ye ya mon déplacer apparemment il y a un côté ce département suivi va rater suivi bon na yebiti on a reste à vérifier plus makambo zo ma tellement édolé na ngamba artiste comédien nazolinga na yeba eloko vidéo les états dans les réseaux sociaux bande ko tout ressemble ça ba artiste comédien ti sikoyo
Comment il y a moto botangana akufa déjà kala atika biso pe kala papa na biso dadi dikambala molimo ne pe na kimia to tu ko honorer artiste na ba façon to ko na ba zo tia ba photo na ba réseaux sociaux il y a moi na dadi dikambala na mutuki sala ki basalo li bango vidéo c'était step mozo bimana na tsi ko nga na mezo ko sala ba recherche nanga na moni nanga kaka susi ma mwana ti bazeli ba ki zangi jour matanga na yebi ke ibutu azalaki na ba artiste na ye mais toujours bati yele les artistes comédiens vous appelez mieux placé pour expliquer biso yango est-ce qu'ils ont vrai ba vidéo tombe na réseaux sociaux na eza ibutu mama na dadi dikambala non problème moni dikambo lobi na yo kemo pa na yo parce que ngape na yebite lobi to ba vérité oui donc rien que la vérité ou to loba ki a to tombolo le boko le prétexte serment na ngo donc eza que eloko na linganga mingi ko loba eloko na za na ba information vrai on na za information na ngo vérité na kuka ko loba na ngote parce que la depuis samedi donc na moni na vidéo on a té na moni pe eloko moroté ata photo moroté na moni ata photo moroté on a ko loba ngala yebi ke ibutu aza responsable aza président ya groupe na ye vraiment aza responsable la famille na ye moi na ya défunt na biso dadi dikambala aza une grande fille donc nous wana soki eza vrai pourquoi que luka ko sali réputation batou na banini wana soki peza faux pourquoi que tambusa ba rumeur a bongo pona ko luka ko kitisa personnel parce on a yo kaka biso ba congolais en généralité to l'humanité et ça un peu difficile mon ba ivoirien ba sala ba bêtise oyo to ba nigérien ba sala ba bêtise oyo ata ilo ko ndeni to kaka be kona ngote mais ba insanité et du maka toujours na milieu ya ba congolais donc tant que congolais ça ilo ko bongo directeur ba te na place oyo linga ba tshaba minga ibo ya tshaba konto ka la place on a ngomona ka place nsubo te ba congolais ba zatina te tambo ba congolais ba zatina te en généralité ba sangisi na yo na biso nyonso to ba congolais to zatina te donc le ba te ba congolais ba le ba zatina te za bango po ba za na tini na za na poto na za congolais oza na makila la biso ba congolais obotama awa mutolo no bakundango awa donc ko oza congolais ba ke tambo finga congolais ozala na pays nini ozala wapi c'est que oza congolais donc ce qui bolingo kati na biso komi o tozo luka ebonga na kati mboka na biso ekubonga eloko zangi kati na biso za amour mutu asa na bolingo ya mutu na ye ndeko na ye asali mabete ato moni photo mobu ya bien na moni na zongo na sani na longola na supprimer na page o na longola ngo mutu bo asala boete mutu bo yabo azwa mote na moni ngo na publier on da 5 secondes donc da 7 secondes ndam na moni ngo tali boso na sani na ndila ni façon ba mo place un peu sani et ça les réputation na biso te parce que biso na tumi to za la sali quand les gars ça lui artiste mais c'est du nabule leso yango mona to za la manipuler na makamyo surtout bazo bo marabiso na Eyindi kuna biso awa tozo protéger ba indien bazo sala biso biso bana ba Chine kuna biso ato protéger ba chinois pourquoi toza ba complexé donc complexe même te sala biso bomo mais ce qui te le dit que to comme na esprit moko to comme na bomoko na besa ni be biso to telemi muto sa su biso ba pona biso azate donc eloko wana to lo ngola betam ba sala ba bêtise wana bon et ça vraiment muzoba publier mutu bo publier après savoir comment on mutakala mutu on gagner ni vivre mutu zo partager on sous continuer comme na combien donc bato ba sala ba bongo to partager bongo OK non tali continue so ba sami moi 10% to 20% on va dire continuer ça mais ce que ba ça non le côté c'est inutile vraiment hein ato le internet en Europe et ça là ni au moins zéro il faut toujours ba ko se respecter tant ba BBC muninga yiba ke yo posa sali la réputation na biso mintu sani et beba tout ça va vrai congolais merci président toujours na makambo tali mouvement Amicho et le renouvellement d'Ambelaka, Bayou Batalaka. Ouais, deux ans la pièce à auto qui ne peut conclure, et ça la sirène même tu as osé les cas, tout est collecté samedi passé 13e épisode, samedi où il y a semaine de bandi, tout tu as fin à biso na 14e, après wana titre fin à biso il y aura un jour,
il y aura un jour et le but est belé l'autre monde na makambo comme au salamo tala be monde showbiz comme belé surtout na ngambo même surtout na ngambo na biso to tala boye kikulumi makasi to tala boye kimotema mabe koli to tala boye to sanini tato le il y aura un jour le mutozo ala kuluna obomaka batu yebaka un jour yepe ba obomayo ye mutozo sala makambo ya monde showbiz yebaka il y aura un jour après liwana yo mabe ozo sala okindo samba jugement ezali tozotambola na kobanga titre bien na komaka biloko ezalaka na kombo donc réfléchira makasi et surtout lokola na sosala nzambe na kati wana sunga nga fina nazwaka batitre na nga na ngomba donc ntango bayebongo nazwi na kati ya filme wana todéveloppe ebele monde ya mabe ekoti kati na biso nzambe asikelaki mobali ayebaki ntina nzambe ntango alalisaki adam bakela eve alobaki te ke mikuya na bengi mibale moko na sali mwasi moko na sali mobali mususu soki mobali alembi mwasi azwi moningani mobali to mwasi alembi mobali azwi moningani mwasi donc tant que ça eloko wana na monoko pasi ezala nini tobima na monoko na biso nyonso tu ke nzambe nde nga nasambelaka la verset biblique mais tosala makambo oyo ezosepelisa nzambe te toyeba ke il y aura un jour jugement ezali nalingi nanga mokili mona nga la vie d'élite mais il y aura un jour place wana tokosuka donc nzambe alimbisa biso ngana oyo yaka mawa na ngambu na biso surtout mibali ikomo sala passe na ba partenaire ba soutenir biso soki ndimi no proposition wana te apeso soute donc yango biso tolobaki malamu kutu nzambe akotenga ke muto mokila kotenga muto mokila lobaki ate apesaki nga sima na ye yango na osombele ji malamu kutu nzambe alobaki andimi souffrance wana un jour na opesa ye po andima ekonyo kwa mapona nga nzambe donc c'est ça ko la biso ba na ngombo na bino lelo oyo soki omoni bat oyo bakangama ba bloc na bango plupart ebele ba retourner na ba occasion ya koza lesbienne tout mais oui soko ça na monde là ti ba bengo te neti ngai ba to bele ba tuna ba Bosco bunga boendenge no bunga na série ya ba CD muzo ba ezala te ba série CD ba showbiz ezala te ba bêtise wana te ke mobala ningi mobala ezala te et ba monde wana ye makasi na monde internet vraiment na monde internet na mo isoko na monde wana mutando sala musala na mutoki na ye donc au kepe na boeba au travailler de pas éthique mukusa katelo mbongo na 300 400 $ aujourd'hui na poche zone mais lelo oyo soko tali plupart YouTube et ça la batu te za monde wana te ça la batu pour na yebi ki ate na kobenga Paulin aya pour na yebi ki était Paulin azara aramomi nanga te nga azara aramomi ya Paulin donc il faut tout ça nini clique na biso tout ça la promotion na biso donc muto za na kati assemblée na bango te ba bengo comment nga na lobaka na sepelaka na oyo nzambe apesinga so mutu akanisinga benginga na kei so akanisinga te na fokisana nga mpe nature te babi sepela na oyo oza nango prince obetiki solo YouTube na CD différence na ozomona entre CD na YouTube mabe ye makasi na kati ya YouTube malamu ezalaki makasi na kati ya CD na kati ya CD ezalaki soki oye okesala tournage en Zonzing ta producteur aya asolana Paulin na nzela caché na ye donc Paulin caché ni za comme Paulin caché ni za $300 ta Paulin ye au jouer 5 tableaux jouer 10 tableaux jouer 15 tableaux jouer $300 no sayin OK siko na monde ya YouTube eza susu na caché te mais comme que Bosco abengisi Paulin ye boye na kanisi Paulin na moi quelque chose ah ya talaka o eloko mutu nayo mais la moi mai pour la juango abimi na ni pesa tali bomo au kanga taxi express na komanda ku ezate oui la BCC ah oui l'IDC c'est comme place on a ba fanatique ba comme tali et pour le pour mataka on est soit comme moi je ko ba tila biso pe kashine et faciliter biso kashine question et débat et le livre de c'est na 15 ba le kashine pour ma ba ba mundongo a bien mbondo a bien ou dans bon ni na ba mona tino mona ka ba tuna samiso donc baga qui était au moins ça peut mais au niveau sur la couleur notre point on a été sur le de bimba artiste là on a ni YouTube mais tant on ça la sur tali banzoni yo va du domaine oui madame là nous sommes studier la CD ça va peine que
monde a le malanda kunaye alongo fait na kebila ici maintenant itala tene pendant les joie et les joie le bossa la rabonga na oya donc tende ko tangina express sur banana ndap atie ba bagage la carte routine ali à tournage à travers sur le mutera que saute comme herbe ya ko zonga to zongisanga mais les ala abomoté le monde a sauté au terme na boulevard ba mi tongo ti pourquoi même na ni na molar to na wileri wala mo na ba moto ba artiste ba le ka wa na ça qui na mkonga tournage wa na ça qui na mkonga sur la moto mo de personnes on a ni et le comme alonga toujours le kato ça ni ba zo trato travailler ni siko et belé ba comme ko travailler à quel côté à sous côté après ça ciment pour ça ni ba matisa sous ni donc bon Bosco Rébi qui est biso ministère ya culture et art et zalaka. Est-ce que l'artiste comme des efforts ne possible ça là pour la bonne charge parce que le site est la Nigérian a ko frapper ka biso par rapport ya culture la bango par rapport ya gouvernement la bango. Est-ce que bino na ngambo na bino gouvernement ça là à part le gouvernement ça là déjà. Ma bonne aussi qu'on émission la biso ça rien que la vérité. Mais souvent la vérité a autorité qui va comme coca. Le bas de répéter de voir la comment me font des atos. Balen impression. Chien les ala ba eza ba foka na ngo. Obi. Chien les ala ba foka na ngo. Le vérité blessé. La vérité on va comme prendre ça ba vérité comme la vérité au monde. Quand on la vérité on va dire voilà. L'internet doit comprendre ça. Le problème de ça ba kontina biso o bazar ngala sengaka na papa na biso masumu de brende soki ba koyi kobeta mbela ba association nya surtout iza ba fonctionner comme iloko moko ba tisiko ba cellule biso ba ti ba cellule ni lobe uti kuna likolo et que ta mona ba cellule biso tout ba artiste tout ça même esprit même moral quand on reçoit likanisi wala to na côté la ministère ya culture to talisi bango projet na biso pe souci na biso pas ces ala to yoka la kara ke bo fa na besoin circuit président papa na biso Fati Beto ayambi ba comédien kiko ba yambara mingi maman na biso mama di mama Olive Lembe ayambi ba comédien kiko ba yambara à chaque fois ba yambara bango tout le monde a changement na théâtre et ça l'a raté donc tu encore au monde ka lisanga et ça na ka so to kufeli mais tu es après ko kufela les restes étiquettes tu es baraté donc on a la mona ka biso artiste congolais tu za ka abandonner tu za ka délaisser donc ce qui ba ko luka qui est ba continuer na papa na biso Fati Beton alobi que te na za na poste ya kokutana na tous les artistes comédiens congolais na stade des martyrs artiste mieux surtout ba papa kutana na biso ba tie ba micro mutu na mutu apesi avis na ye ayoki tout le monde akoyeba soko koloba ke te eloko nini akoyiko ça là pour tomber la culture en mboka na parce que ba papa o ba okendaka ba vieux ba okendaka toujours mon solution te ya changement à kati na biso vraiment na ba groupe de bota maloko ya mayebo ya bio mso yo sala movani de qualité ba comme belé pour na nini ba film ba zate ba film ba buzoba ba film moko on a o ba para ba ko tala te na bana donc pour na nini parce que suivi ezate donc intérêt personnel même toujours compter qu'est suivi ya koluka poto tombola culture mboka na biso et que liboso donc ministre na biso ceux qui ozozala na moi baisse ya kosala musala ya culture et ça par rapport ya batu oyo bopesa responsabilité batambusa culture na biso donc ba papa na biso papa masumbo za ancien oza doyen makasi papa na biso lombe oza mutu otangi classe papa na biso bodo boza bateau boza pena na intelligence ya makasi sagesse ya makasi mayele ya makasi boluka bosala eloko moko po tolongwa na soni oyo ke mutu akufi toleki na tv tokomosenga aide mutu asali boye toleki na tv tokomosenga aide mutu abeli mutu anga komi kobima na tv mpo kende lobake naza a babandone nga na kati hôpital donc c'est que na kati ya bassociation na biso tozalaka na bakesi te ososo kesi eza na place tosenga aide ya $1000 kesi wana ekobimisa $1000 esali yango likambo monene oyo eleki $1000 to $2000 yango nde tokobetela mbela mais biloko neti ba $500 mutu aosenga ntango so mpasa ya déplacement boye mpona azangi $500 to $300 voilà taka bob na sigara trop de Président Bosco Dumba tokomi de vraiment na suka émission na biso outi le biloko moko ya nini ya bakenda bokendaka bapesaka bango tamba loba mais toyeba ke première fois oyo baartiste bakibanyata bango na kinga kati batia bango micro
pour que ça va vivre dans le théâtre. Besoin ensuite ça bien te ba vie ou apesa kana ezaki ba vie moko ya malamu te. C'est on a repris sa remarque, ils ont ba biso ba artiste comédien, monde showbiz ou biso tozo ko intégrer. Tozo kota yango makasi, tozo yebate ke muto o yazoya, muto azondima a sacrifier 5 000 to 6 000 dollars na ye. Azana famille, azana baleki, mais azui yango poson de lo mutuka. Et loko nini o yazoluka pa na yo. Et toi lo nzamba tchakati na yo, au $1 après lobito lobikuna okomi komona ba famille bandoki famille te eza yo moko muto bebisa ki vina yo totambo na kobanga nzambe tozo nzambe to pese place na ye soki totali biso artiste comédien to tombola su nzambe te to komo tombola nde monda molili o tozo tombola eza vraiment malamu te to respecter nzela na biso et que ça va vraiment malamu mingi. Merci. Merci président Bosco. Qu'est-ce que c'est le Montréal, là, tout le monde a rappelé tous les 46 sa émission. Apparemment, bateau de baraki bossi là. À base de bateau de tourner chaque jour, bateau de tourner aussi là. Pourquoi le tourner là qui dans un showbiz? Et vous avez déjà, les de baraki arme est faible. On demande le ballon de traîner les gens arme est faible parce que le tour est faible. Sur le monde avec il va avoir directement qui si que j'ai pas dit vous là aussi. Il va avoir qui si arme est faible des armes. Ah maintenant. Ça va bien. Problème. Au moins la minute so ngala puyo lo bandesco ke dia na sili. Parce que côté na mabele. Pour le sila parce que côté na mabele. Mais Bosco le la za envie c'est facilité. Vous comprenez? La facilité. Nzamba za capable d'abi reculer ni sauter. Vous comprenez? Un pas en arrière pour n'attendre la liboulou on est dans la capacité ni pour toi sauter na dindate. Au moins ko so na sima la vie et ça va volonté nzamba. Comme sous du cam swabi ni quelque part malheur est bon. Au moins va moko ko bima comme ça va moko o nzamba pesa mu Congo. Nzamba habité yo na vano ko kota te pour ça moni laka. Zela la fin o ngana ko zongi satan na zongi sa face na pesa osani ozo relève na yo. Ngana sepela na temps o ikomelanga. Parce que tant Bosco abimaka na temps oyo ya ba CD izaki na époque ya leloté ya showbiz. Omona le comment le moment de CD à la showbiz. Le problème est que majorité à battu belé ba comment osali sa makambo za battu ya ba showbiz. Ya mona yosko so za ne loko wana te wa teti. Ozo bimate. Ozo pesa te. Osa oza volonté na été. A lu côté. A toza na mayele na parce que na mayele ba Bosco baza na ngo. Mais tu qui beaucoup sur mon amour, on travaille dans la politique beaucoup sur combien des années, de 2009 à 2015. Vraiment. Combien de films là comme des émotions, les 7 péchés capitaux, ne cherchez pas les connus, juste un peu d'amour, nini émotion, mon ange, film mieux surtout na commis des films éducatifs. Maïe là anti le lisa. La film lisa et bébé la flèche empoisonnée, on a salité, la ministre et gouverneur, ni belé ou isa. Non to salité. Mais au solana mutuboué mutu mso solane de mutu na proposer le cameroun bo sekete nga penza na ndenge na nga za ngoli kambwana na moyena sala ngweza to ça va na osalo sim le ko ka le bien osalo sim et si le kaka ba otala ka na YouTube o to tala tala banini o tala pas mutu ngandi a soutenir batu boy ah mais histoire va bien tenir na luna bete là le tel film na mutu na makoleza te o comprendre maman que te c'est que étoile nanga na oye simité ta ya nzambe yango biso toze aloko na to kufite tozana vraiment TV zangonga et ainsi de jour pour ça parce que koyoka yo déjà aux baba kitoko ba kese zo ya tellement ebile na na ko jour mususu tout ça ce penza émission ya bien pour ça la vraiment bien merci de la présence il y a le grand boss Papou lui patron ya jeune quoi un bon patron voilà président dernier message na yo dédicace na bande ko bazo bi ba Rolanda yo dernier message na ngeza ke na linga bino mingi Bosco azaka toujours en vie mabende liwa kobunga mutu eza kokufa mais ceux qui azana paiement
ce qui a bungité tout ça vie il y a un jour mais histoire on a mis ce titre la mission il y a un jour la site internet nam na changote non plutôt tournant tout préparant on a bana donc tant monsieur pour vous inviter na kati monde pour vous inviter na merci merci film voilà bon on a to pesa message ni na kati wana to talisa bana na nzambe ils ont un bateau ba tambola ko banga nzambe na bo solo non que muto la tipo ça même motema nkoi a fait bateau ke na yebi nzambe ngana sambela makasi na osala makambo eza contre volonté nzambe na kati ya film na wana to te ya vraiment makasi to pesa un message na bateau nyo surtout balinga nzambe soki moment na biso Sarah tout là à ko permettre et les capé awa to ko film no awa pour ça film ko leka awa na chaîne na ka CBS télévision to ko linga pe donc il est na chaîne dédicace na yo président na pesi merci na batu nyo surtout bolinga Bosco partout dans le monde entier na pesi merci na papa na nga fondé KBA nzambe apambola yo malgré tout bolingongo ezali susu ndenge ezala quitté nzambe apambola yo merci beaucoup merci beaucoup na mon papa José de Londres Sidi Abilele merci vraiment na conseil au pesa kinga na tongo bi Bosco ndenge zo kende mission koloba mabete kotala batu na misu yebisaka nzambe alimbisa batu nyonso tozo sala bolamu po batu na mokili bamona te po batu ya mokili bakumisa te po batu ya mokili baloba te me nzambe nde amonake te toyotambola na se na mabele na ye ya mokili na ye na kolinga baninga ninga bilinga moninga lokomi lingaka yo moko donc c'est un peu ça nzambe apambolo président José de Londres na pesi ba comédien ba artiste nyonso surtout partout dans le monde entier ba mbote ebele ba o balingi ba contacter nga benga na plus 243 90 15 31 492 plus 243 90 15 31 492 merci beaucoup na mon papa papi Ngoma na kati ya Suisse papa Papi Ngoma na kati ya Suisse basalamu na ebele toza toujours ensemble. Merci président Bosco Bumba pour le passage na na plateau na biso ya Sarato la TV. Vraiment zalaki bongo invité na ngai président Bosco Bumba azali artiste comédien vraiment bomoni comment te développer na ye par rapport à mbetali art. Na sanzi que ema mo bien kati na ye akolobaka yango. Mbalansima tokozwela binele tomeka suko développer ce moment susu e batami na kati ya théâtre parce que toko sentir na kati ya théâtre bosoto ekomi bon mingi vraiment un grand merci na équipe technique oyo et quand même na tongo lelo bon de bosser que pour la image qui toko pourquoi pas na jeunesse 15 basele pourquoi pas na jeunesse qui vient la bise à le CG il y a mouvement du Lumbo Star porte-parole il y a deux minutes et chaque samedi chez Jolie na banda liana et ko yindaga mabe boya ba rumba ya kito ba bi rumba ndo rumba na bosa ni pété ba le bi crème moko ya kito ko mafuta moko ya bien vraiment o ko sala ki lotoso ya bana ni bali e ko makitoko mwana mobali ya boya choko bana mobali ya boya tampo bi azur ezali mafuta moko ya bien pour na ba garçon vraiment o lingo ko na reposo moko kitoko sans tache sans douta sans tampo contacter Azur au mafuta moko ya bien ezali mafuta moko sans hydroquinol vraiment eza sans hydroquinol vraiment ekotaka bato teinture ya bien surtout bato le poso bongo neti biso politika soko sayeli yango bosana bouton bosana nduta bosana tampo bosana mamunyoso ya mabe olingo le poso bébé Azir Instagram tous les presque réseaux sociaux sont ezali ceux qui ont que ils vont retrouver dans l'été bien la maman Sarato là akokomisa yo mobimba balobi kuna livuzoza na minute opesi lelele bi ozibule kuna yo ce qui dure 2 jours vraiment merci na bandeko nyonso bazali libaka kolanda biso na Sarato la TV pourquoi pas na Patricia Mozo depuis Canada na Montréal wana baby bona mwasi moko bien motema munene motema malamu pourquoi pas na Naomi Ande ya germinant de moi bandeko nyonso oyo balingaka problème kende les amis de problème kende balobi tout le monde va rester vraiment bien babi bientôt match de santé organisé par les amis de problème kende ya Kinshasa ba OEP ya Libanda balobi ba ko soutenir match de santé aux ala vraiment bien merci la présence ya Dimi Mbondo pourquoi pas na papa na biso Diego Milito bino so de la mbaki biso ngai na bino to mona bongo mbala simana invité musus bye. Vous avez une
entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.